MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Le rédempteur de ma la pluie de sans force. Tu es le rocher de mon âme. Vous comprendrez, obligé n'est pas mal sauter, mais sinon c'est mon elle chante bien la sœur. Et donc beaucoup plaignent sur ma diabou et au panzana. Na sœur faveur mon coco. Nzamba batela na kombo na Yesu e komate. Faveur ba pesa un dossier na e. Quand ba pesa absolument matière. Ba période on va ba no finga nga a mingi. Songi na tiki na bien. Na lobate. Mais constant à ça là, soit l'homme moi matinga na motema na lobelango. Ou soit ba elinga i dossier mon songolo na pesa conseil parce que batu mingi ba tindela nga personnellement na éviter pas batu mususu ezalaka mama e pesa toli. Tala likambo boy. Et nga mingi ezala bongo. À chaque fois soit l'homme matinga na motema. To batu ba yeba ebisinga ino mama lobela likambo. Ba mambo bela na betango kaka. Bondi melangai naza ya on a bisa bino l'autre fois naza na ba matière muso epola na opola ba délai les cas expira parce que banda ba pianga ngo ba 6 mois mission na kuta na ngo ba 3 mois une année les cas so na abwa kisi na beti car na bino lobate na occupé te so eloko ana nzamba lingi vraiment na lobelango to is important to is intéressant to ba bénéficier attention na beta on karayo ezonga oga kaka na bandenge mo be kozonga oga likambo ko salema to donc on se sentir ka que non oza obligé faire le bela likambo ana faveur ba pesenga dossier ne mikolo uto leka ba ebisinga mama pesa faveur conseil bon ba nungu moko comme on eza ba nungu to na confirmation te to na preuve te mais ba nungu du genre que ote on dirait azobeta libanda o so ina braza e so mutu moko na braza bon wana to tiango entre parenthèses siko babilo wana mingi bimaka to pe loba maka so ita musu na ndaku mwa bankoko so ezali il paraîtrait son homme abana ko se plaindre et pas ba mastanae que moi ça a soumisité et moi si trop lolendo to pe trop star de trop sur d'elle parce que à sali kobo parce que boyi ka uta okuta na président faveur uta kota babenga ngone cour des grands to benga bongo na akene présidence mikolo uto le kalate awa on a mona ki perroquet loire alobaki ke asala très attention parce que tatana saranate ba élection et tout mbelo. Il y a quelques mois passés, na mon ba selfie à faveur et na mon bon dirait ba tu ba lobele en penzate hein et ça li succès penzate mais na mon ba photo a auto opesa fachimbote. Na do en fait hein a pas mbo miamati to benga en bongo hein parce que ça hasardé. Les élévations. Ministre kako yo apeso mbote azwa selfie na yo zangolo hein siko président de la République. Première dame, eza grâce to ni angote balobi ke nanda kubandeko po mobali abeta chuki c'est tout un problème mobali abali apesheli ombongo mama siko po naviguer problème na sens nene la Bible interdit Bible pekisi 1 Corinthiens 7 pekisi marambwana et lobi moi c'est dans la droit nzoto neteni mobali babi paraîtrait bino babi ka pire azana pire mutu to azana na mo mutu mo o a confier moi likambo mobali para zo lele pa ba masa que non ne na aboy ba mampu ya banke ma me yo bala o te sera zo fungwa mate o afungwa mate na ndenge ni no pesela mbongo c'est pas un péché quand même a rose à la busy oui mais na zo comprendre pété ya on a lo bana ndeko faveur ye kakate libala basana na ngote batu nyonso te babengami babale libala mutu tute ezala batu mosusu
aza kitoko aza star aza soki nini mais mobala obala aza te bayaka bakendaka sans préavis akokutana nde na mobali bavandi basakani mais libala mpenza babala ye so babali eza ngolu so babali yo eza honneur toloba yango bahonore ye n'est-ce pas voilà donc il faut oyeba kobatela libala ndeko elingi eloba te so okomi star tozwi ngolu mokili eyebi yo bato okomotambola lelo lamuki osepeli okende mikinza mputu obimisi mpe mona facilité na peto futu okei première classe ozoko yo wana nde elingi elobake non sakana na libala to mpe na mobali otikela mobali ata aza na eloko te le fait kake abalaki honoraki yo déjà aza na bokonzi moko likolo na yo selon Bible. Donc faut faire très attention na oloba na bandeko nyonso ya basi ozwi ngolu otombwami na domaine moko songolo pakala mokili eyebi ba mobetelo maboko komi nini honore nini oui eza bien mais faut ba regarder bande faut ba limite na yo il faut koyeba ata na ndaku malgré oyo ozawana ata mobile no soka yebani te to so aza na mbongo neti yo te elingi eloba te ke yo nde faut koma mobile ya oma mwasi non en passant nazo féliciter mwana mwasi o Deborah Lukalu tango sex step mobile ne bimaki bato nyonso bazalika sire ke libala na ekufa biso tout oyebaka ke libalo ekufa na modèle ka to monela ki wana ya te mwana mwasi seke ma mingi penza ya sepela ka oyo mobile olelisa mwasi mokoni basi tu balinga mobile alelisa kai siko mobile olelisa mwasi ndene na te Deborah mobile abongi na yo te bilingisation eza en tout cas et pour ça pe ndumba ngope ya malonge eza na ngote siko comment yo kofana na pana yo za star oza la sœur n'a pas regardé tout ça elle s'est ressaisie à surmonter qui yango et ça là est passé après c'est là même témoignage et ça là est passé et tikala ka moke libala ne kufa mais nzamba pambola ye apenza mwana nzambe ba faille ba erreur ba faute ba faiblesse ezala non poto na biso bato ana mo santu te azape na ba mahambo na ye mais côté wana penza alonga nzamba pambola ye bravo félicitations or eloko wana esalema ki po libala ne kufa c'était ça eloko wana esalema po libala ne kufa ya on bomoni to sambela pona ndeko Rosine ah oui et à ma mingi eza passé je crois na sina lobela ki ba mahambo ya ba biloko yo que Dieu nous aide ndeko mo auto komelanga ya pas longtemps episinga mama na sali constat ba musicien mingi ya gospel soka bandio mata ba shit na bango ezala kaka soki ba komi ko ba à se rapprocher to a komi proche ya batu moko songolo ya minene et autres atangi ba majabu atangi ba misusu parce que eza so ya kobomba te kala to bana koloba na ba code mais awa eza ya kobomba te bozala makambo ko yina mutu eza awa te makambo ko kanela mutu eza te makambo ya eza makambo tozo mona ya makambo to moni na misu ezo sala pasi donc il faut to lobela yango il faut to dénoncer yango comment bino expliquer bino bato nzambe boye po ba ko sunga bato na musala ya nzambe oh du coup kaka tant besoin bato ba komi ko travailler pour vous. Et ces gens-là, ils ont un problème dans le couple, dans la carrière, et comme il y a un jeu, botala. Deborah évolue seule, très bien. Asarana succès. Néanmoins, il y a maman, bandaka kawa, bandaka songola kota kuna na landa su banze monete na yoka kilo izate ke parce que non. Na ebité na ndo ka kemingi me na santaka na nga suyete. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quel est ce Dieu-là? Bible lui faut qu'il y ait des gloires en gloire de programme pour Dieu. Oh, bino ga atanga beaucoup ko sponsoriser bato. Bozo pesa bana bato bambongo oui eza bien. Mais du coup ba vina bango komi basculer bo. Liba la centre kufika bo. Kalamba il bien kazaki déjà divorcé. Kinduma neto yo bana ko yo kaka na musika na sango fait pas de preuve. Ça d'ailleurs bimisa ba image. Mais yo passé en akata chambre na mwasi ya bato bo sani. Olali na mbeta zo simbo na tolo. C'est quoi cette histoire? Na majab. Lelo oyo. Na ebite auto bimisa album atali kelele. Rien. Ba fibié ba meli moto tout. Ce Roger Baralobi o alobara mingi. Ya kantsaka ye nani.
moto mosusu abengaki inspecteur alobi wakanta mpenza aza inspecteur bapasteur sikoyo na mambo te oloba te mbiye de nature azala timide alobaka mpenza te ntango alobaka bato bafingaka ye sikoyo lelo bato bamopesa mbiye raison e bato bamobanga mpo na Rosny bato bamobanga mpo na mwana oyo. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant,
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.